bien na âge à 11 ans ezalaki na ba danseuse mo ande ko yako zo Zambrota bozalaki pour depuis ko vie bana batu Zambrota za danseuse ya Jibe ande ko memela mwana wana Jibe zo bana bebisi maleme to kolo bango awate tiki no jidive comme des vergers mwana na âge à 13 ans eza âge oyo esengeli mwana ayekola akendaka classe azala encadré na baparent na ye azo éducation na ndako na bango parce que azala nu bébé on y quelque part non ko linate violence faite à la femme parce que tout le monde to biso to bota bana basi to ko lingelo ko to tse moi c'est pas moi nanga akoza même sur la carrière nzamba pesier ayembaka non ko kanga moi te kene ko yemba mete na pesio mi se faut dossier la moi nanga mais akoma ekuna ndegeni ngana ko sele toi na yo so na lekyo na mayela makama molimo yo ko yeba te neza ko utiliser lupemba na yo eza ba tonso aboto ba prolonger même vie na bango kaka na banzo tabasi yo vie am tezali sacré ko le capoto yo oyebe eloko mwana na baboto nai c'est ça le problème tolo bango mbala mingi mena bino basi boyo kaka te mato imangbongi Jibe, Vandawan. Vandano na nanga Jibe, na rana yo, réellement so yeba ki nzoto mwana wana. Ndenga bato basoloba. Obotine pe mwana. Mwana moko, mi bale. Moko, longola ndi baze mi bale. Obotine mwana. Okoki pe ko se racheter. Zongi sai na ba droit na yi. Azong sila mwana na ba droit na ye soko sombele ka lupango botola zongi selai la justice de Dieu yana voilà je peux bien ngane interprétant boye justice nzambe e yaka na ba yana obi yana yana za ba bombe ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese mwami likola balinga bina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert Ngeko landaka yango Ngeko talaka yango na Vincent Makela Oui, topesi binombo te balandi nyonso ya Ciel Ouvert TV o mesana bongo kolanda chaîne na bino Ciel Ouvert TV eza bongo votre humble servante de l'Éternel Mama Bénédicte Makela. Vraiment batmi batuna kala mama okenda pite nazali car nangolo nzambe tozo vivre kaka. Vraiment so monga lo liboso na bino na e awa pamba te na ya rape mingi te seke mamba koloba ezali émission ya lelo. Vraiment la PC na dédié émission batenos balandanga kala na linga bino makasi na PC bino émission bo landango bo partager ba bona Ciel Ouvert bo vraiment makasi ko partager ba émission so batindelo li peut partager les mutu mususu donc bo s'abonner massivement bo s'abonner vraiment bo manquer ko s'abonner surtout yango ezanga kate et ko sala biso vrai bien bo liker bo peut ba reproche na bino et ça biso bien vraiment na émission lelo na yambi bongo mosali moko ya nzambe munene o mesala bon bo ilanda ke mingi bo linga ke mi po alobaka kitoko bo yamba ke mingi po alobaka bien. Vraiment, émission sur nous présenté tout le béalelo, si je m'en connais ça le tabou, ils ont une actualité, mais l'homme aussi n'ensemble en font sur les plans spirituels. Pour moi, tout le monde a parlé de bélango na musuni kaka, un tel est le kaki et ça là qui musuni. Hein? Babi que c'est le spirituel qui conduit le physique. Donc il faut d'abord tout le béla sur les plans spirituels, yeba ni les autres les cas réalité makamwa les anines. Tout le bel artiste régné pour un artiste na biso Jibin Piana oza bon artiste moko munena kenda sango nandeko andeko bine pa na mwana na muke mwana nchuka yene to lobela lelo na on peut ça dame invité na ngai mbote le patriarche Vincent Makela. Bonjour papa.
Bonjour Maman Béné, ça fait longtemps, tu vas sur le plateau, mais nous avons pas molayo. Tu es pour ko édifier ba Nzambe, ko édifier ba peuple Nzambe, ba banso yo ba landa kabiso na Silver TV, Nzambe le kano pambola bango, pambola peyo, après ça toujours santé kitoko na maele ya ko présenter ka émission. Et que ça bon malamu na pesi mbote mingi pa ya pas ya l'eau valable, waza bongo réalisateur émission Oyo Nzamba Pambola et Mwana Nsuka Nzambe petit frère Jésus-Christ et cerveau électronique Nzamba Zanaye, ba bonne guérison naye, ça quand même un peu souffrant, mais Nzamba Sungaye, aleka nakobika et que ça bongo malam. Na pesi mbote mingi pa ya les grands journalistes par ses flammes, waza bongo collègue noté, ya musala, tango yo tiragi terrain. Il y a un peu de terrain. Na ba Serbijou, na ba moi no blessing tu voyager. Nzamba Pambola bino, je crois que l'émission Oyo iko sepeli sabatu ebele. Pe na ebi te bitune ko sala yo, pe bien nous ali angai. Nzambe ale kanoko Pambola yo Evreda. Merci beaucoup Mbote Mingi et pas ya pasteur Flamme d'Angola. Mbote Mingi puis ba bonne guérison et pas ya servant électronique l'évangéliste Cédric Makela long valable. Penapesi sous Mbote Mingi pa ya José Luanda Brown. Pasteur Fessa Makela to mona lelo makambezo leka na internet pour na biso to la totiara ba na biso pa na biso balanda ba internet pour le monde comme na vitesse mususu. Mona simi téléphone olanda ba bilo mo ezo leka to mona lo actualité lelo eza JB Piana. Dossier on ezali ya Mwana Nsuka, Mwana wana Brinette, ande ko bine pa na ye, biso to okake Mwana Nsuka, ye Mwana Nsuka, Mwana wana ngana yebiye parce que toi nous va na ba de placement ka vana na Kasai wana déjà na yebiye na kibati wana biso to na Congo no, bon na kibati to na mamno so ni manda oleka. Bon, Mwana na taki robina akina mwana mkie, tipo ba âge ba 11 ans ezaki 11 ans te. Mwana na kena ko de âge ba 10 ans. Et à un moment donné, tout le monde a dit à comme ne peut l'eau à mon compte. Bon, le tout le monde va botter na JB. JB a promis qui est poto, a promis qui est à Rosala bien, on va na moi à Rosala bien, mais moi on se retrouve dans le téléphone il y a connité. Et nous tout nous a deux angles. Et t'as que parents. Moi on a eu à 11 ans. Pour le bien, faut le bon bien. Na âge à 11 ans, et zalaki na ba danseuse mo ande ko yako zo Zambrota. Bozaki apelo de tout ko via bana batu. Zambrota za danseuse ya JB ande ko memela mwana wana JB zo bana bebisi maleme to ko lo bango awate. Tiki no JD va comme des vergers moi na âge à 13 ans. À 8e alors on s'est no bazé mi balé. Après aboti na mwana. Après à Sundoli baboto lié mwana pasteur Vincent Makela étant que parent nan hein marambo yo mo leur comme mato inayo ozu ngo ndenge étant que parent. Merci Maman Béné, tout d'abord nazako ko pesa mbote mingi ipe na si motema penza na sana motema na bande kwa est. Oui. Bande ko bazo kufa na est jour et nuit. Bazo violer basi na biso ba na biso. Bazo kata bato ba mitu, vraiment je suis de cœur na bango. Nzambe a réconforté bango et puis Nzamba a protégé bango. Bisika o makasa bato suki ya Nzambe nde bandi. Vraiment mboka na biso mama bene obosele ko tuna nga mutu ngo kotima mo ya JB. Tozo ki sa bamaka mabe na mboka na biso ko sakanate. Vraiment ba congolais tous à la uni. Tous à motema moko pour défendre la nation na biso. Parce que trop c'est trop, mademoiselle Kanamboka, trop c'est trop. Il faut mbalo pe bisope. Tout là que ça va coucou d'endo que tout ça pe écolo, ya makasi. Parce que bakio tungi sakabiso ndenge wana te, mbalo faut frapper. Faut mato frapper pour ba banga pe. Ba moni li sope mingi. Mbalo pena c'est fini. Voilà. Na iboko take congolais. Alors, pendant que tu as bon na makamuna yo tout d'abord, maman tout d'abord, tant que parents, âge zakana makamuna yango. Nzambe nenga sala âge zakana makamuna yo, makamuna yango pardon, par preuve moi na une année, to moi na ya 6 mois, il y a 5 mois, à que vous allez jamais au monier à la lamuki na tongo, à brosser, ba mikolo basala kazo salangu.
ake na cuisine azui ati a se servir mo azui thé ati sucre ati na meli. Je crois que moi na beaucoup pese comme mususu pe akozana boma ton kele toko banga ko vana mwana ndenge wana omona ke mwana na kozala demo to azadi abulu. Alors age zakana likambo na yango mutu nzamba sali ya botama pe abanda ko kola malembe même ata koloba oyo zanda ngwana neti pona respect ba téléspectateur même ata pona koloba oyo aki koloba kambala moko te. Donc mutu azali ko s'adapter na magama mukili petit à petit malembe même ata na bolingo oyo tia koma na age moko boye abandi ko linga abandi ko sala ba makambo oyo mutu oyo akoli asalaka. Je crois que ceux qui mutakoli azamo na mwasi to mona mbali azana mobile to na mwasi na ye bavana kanda moko bazo sala ba makambo nzambe asepela ba marié basalaka. Je crois que ça la papa ya mwasi to ba parents mwasi to mobali au mona teke bazo silika ba ba tomoki pa no zimo na biso tout ça parce que akom na age ba makambo wana mais makambo lobi na nga ya mwana oyo ya age nini wana zaki na 11 ans mwana 11 ans mama tikiye to papa tikiye na liberté akoma afrekantaka ba milliard ba musicien akoma robina akoma ça n'importe quoi mama atako tu pauvreté ango ata na botama na kibobola na kikolinga yango te parce que na age mwana na azali eza age oyo esengeli mwana ayekola akendaka classe azala encadre na baparent na ye azo éducation na ndako na bango parce que azali nu bébé baye kotika teke akende akota na milieu ya ba musicien akoma danseuse nabi atako tu pauvreté yango e ko sala mate tant que parent ngana ekolinga te ata mutango apesanga ba million na ekolinga te mama bene parce que bomo ya mutu eleki mbongo mutu asalaka mbongo mutu atongaka ndaku mutu asombaka mituka mais vie ya mutu basombaka yango te vie ya mutu ezali sacré. Alors moi na age na azalaki nango ya 11 ans wana po bamemake na bamilie wana nebi te soki baparent ne bazalaki na bomoi to bazalaki ya kokufa mais baparent bazogarde pardon dignité na bango tant que baparent baye kopermettre te mama bene. En fait pasteur Vincent na kati o maloba te eza vraiment moni moi na badure ya bango nde balobaki mwana wana parent te mutatindaki ye ake kokota mwana ndako bina abi bien jibene mutasepelaki azwa ye amatisa ye abanda kobina ntango mwana na bini asali teste wana bini alors jiba habité fona ke uta na baparent batindaka même kisi njora pa ke uta na baparent ya mwana wana po a convaincre bango mwana binaka ye jibe auzwa mwana wana en charge en foutre les classes en assurer maman bango que mwana na dotant en classe on continue toujours normal. Alors maman mwana boyaki même koko ya mwana lokwa asala pe musique andima kabisa batika mwana ki robina asala quand même talent na nzamba pesi mais biso le to moni lokola est-ce que ezati yango tende soki mwana na ki ko bine pas jibe yango tende jibe faka profiter na mwana mutu abebi sa vie à mutu vie mwana mutu mama avant to ko na ba melie ya ba musicien wana mwana nga komba kuna ndengeni na anja 11 yango na explique ndenge lekiti ya pas bi ke ba parents to pesa quitter oh akele ko sala teste pa ke no bina mais akoma kuna ndengeni azoke na balabala. Bon bah tout cas ndio mona nga bina makasi ba memi quelque part hein. Mais ba memi na autorisation à nani? C'est ça le problème mama bene. Donc tu amoneka kazobina na balabala je que maman kene kuna. En fait parce que Vincent l'autre a un problème ya ko solo la nan pona sur le peut-être tout la ba maman sur to kenango et araba midi 14h. Mais tout ça la il faut to kende nanu mama bene. Na problème il analyse. C'est pas ça Vincent. Li kambese kwei. Likambo ngana to ba para mwana te ma ese sopani na mito to mais quand même ki rotala jibe aza parent comme yoza parent en plus liko na mosali na nzambe. Est-ce que ce qui lelo obotisi mwana moko mukio so rekoto ke mwana na za mineur so ba fundi azaki mineur so ba fundi jibe même le ba kangaye pour na sa abizaki na mineur maintenant siko pour na jibe
il faut tika mwana pour mwana bien kangi motema trop à la kieba poto on ingai quelque part non ko linate violence faite à la femme parce que tout le monde to biso to bota bana basi to ko lingelo ko to ti moi c'est pas moi nanga aroza même sur la carrière nzamba pesie ayembaka non ko kanga moi te kene ko yemba mais te la pression ministère faut dossier la moi nanga c'est ça maintenant le problème état que pasteur état que parent vandana nous na problème wana ça na analyse sur yango virginité moi si na bible dans la valeur même na vie à mutu et là que l'équipe virginité à mutu ezate et qui n'ont qu'à pamba boye après le lot a comme ça bengi jibe jibe zoboa ki ça y est jibe zoboa même quoi ma téléphone na ye jibe ba para jibe comme beta mwana wana ba comme ko sangela donc et aussi la fa et aussi la vraiment passe maintenant ngala yambi était que na deux facettes était que homme de Dieu était que pasteur était que nani parent mais quand même que aussi la personne analyse à problème maman belle yo solo ngana lobate ndire yo moko o c'est l'émission yo moko yo mo pose sa solution te non pe so te ngala yambi po perception solution yo mo ba li expliquer ba to tala boye ngala zo expliquer yo yambi il y a problème ndenge zali po ozo déjà ni yo solo ngopesa ka lobate te papa ngana zo ebisa yo problème ndenge zali yo opesi raison tout ça ba para moi na te bo so tout ça ba para moi na te mais pas tout ça l'analyse. Toi, tu as des choses. Pour toi, nous avons le bâti. Pour toi, papa, moi, na te. Toi, tu as. Donc, ce que tu as na télévision, pour toi, tu éclairer tout d'abord. Moi, je n'ai pas de pourquoi papa va autoriser moi, je suis 11 ans. Je suis un milliard de batouana. Tandis que je suis un milliard de batouana, ils ont 4 milliers. Yo kasi mwana za mwana mwasi akekuna bazibende baba mnokone batatane botikai. Yo bloza si. Kisi njolo bana tsoke milia ba mise za kwa milia ba nyama. Kuna mwasi mtazalaka te mwana mtazalaka te kisi njolo lobango. Bokoma ko kamata mwana ya 11 ans o sacrifier et pas balio. Parce que bosu kolela. Il faut le bavana nie. Po nangai nebeke ko suka bongo. Omoni ba danseuse wana. Ba danseuse ba zaka ba pro facile. Oye ba pro facile. Ba danseuse mingi ba lobaka yango. Ndenge to sala kwa déjà ndenge to sala kawana déjà no ba na malembe to sala ka déjà ba makangu ya ba kontra biso est-ce que to no binaka? Si on a nango ka ngoti. Ba so ka ba ndenge ba lingi. Aika kwa ka bo poni yo no kenayo. Yonde le lobino kenayo bana bango boka kasonité bokoma yo mama un parent oye kotika mwana ya 11 ans akena milia bato yo bazala ko mitwe sala kate bato bali bisaka pardon yo kasi jiba ga kotika yi ndega beke na ko futere classe na ko zoya charge kasi classe yango ngwana ti yo kasi classe ko classe ni on pense que c'est qui on mone que vraie classe yango wana. Mais classe yango yango anate nako membe na poto nako twa ya charge siko pasteur Vincent pona yo moneza nango normal bo yo so traba mitula kapela otuna yo siko yemo mukolo zo tambona kyoko za normal ba na tatande ngwana ya za mwana muke akende ko bina to akende ki ko pesa nzoto abiba force ki ba force ki wapi babanda na muke danser ya zuye akenae il paraît que même akenda ovanda kuna na ndako jibe ko to so apparemment na ki to na ba préparatif même ça ba concert pendant 3 mois avant de son abriki na ndako jibe voilà maintenant ba préparatif ya ngwana ti alongo les deuxième pasteur préparatif abotie moi na sundeli préparatif ya concert baboto le pesu moi préparatif à concert donc nous sommes tous dans wana eza ba préparatif oyo mutupamba azai ko sala pone za yango wana eza ba préparatif parce que to mona mabe ani mutupamba pa bien roloba te préparatif vraiment balandi à ciel vert TV on est à pasteur Vincent Makela ndé azoloba na ce que to OK bien pasteur Vincent Makela et aussi à la passe et aussi à la passe il était que homme de Dieu. Comme on a déjà, moi, on a besoin de JB, JB a un tableau, même. Avec comment le roi Ndokina mis sur JB. Mais à maman, moi, on a JB, mais déjà moi, à bout de moi, qui toque une très belle fille. Moi, on a déjà 9 ans. Alors, pour les motos et koufa, JB, bon gars, ça la nine.
pour la qui est poto moi na zone la poto il y a ceux qui pona et puis moi na chukango so qui est poto ne papa nesili je ne sais pas moi papa yo était que mosali na nzambe et non to kizongo na anglais il y a virginité to bi ke ba biso to so na bato ba za bato akis donc d'ailleurs moi na moko ya vierge et ça que na ndé nini so ki ozamuta ya ba kiss ozu moi na moko ya vierge alors au saleli et que na ndé ni papa Maman, ngai na ko affirmer te que confirmer te que baza bata bakisi banini mais to ebi ke ça la kabongo. Oui. Et ça la kabongo. O moni milliers wana tout d'abord ya ba musicien. Et ça milliers ma paye. Wala basaka batute batuwana. Donc tout est permis, tous les coups sont permis. Ngana iko linga yo lingi flamme au clic flamme au juina ni n'importe quel exemple au comme na non valable au comme na Josué tout ça banini nebi orchestre mo comme na mboka na biso tous les presque ba missionnaires surtout yo orchestre na bakufa na sida po ba bima na moi simo ko bango tout mais moi sans na nyama d'autres bon milliers te mo na batuana talaka nde babini sakaba bana baninga na ba presque mutakala bazomi sabatu mi takala moi kale soboka mukeka so atomboka le kolora bo bandeko banimisa makamno suli banda me boka ka sonite basaka na mababa na ngote do poka ka basala balupemba na bangu wana basabatu siko azui ya vierge amai siko yana bige ndenge mwana na kende ki vierge yo kasi akende ki pona nani sakende ka pona mukolo orchestre na yebi na naka mission moko na ye Deo Brondo azape parmi ba grand chanteur na mboka na biso oye ko ye bayi Deo Brondo aloba boy alobi tanga za orchestre moko songolo ozo ba danseuse wana bazaki banteke ya mokonzi orchestre yo mise ko mekate soka ko meki bo kamata nai yo kasi bazwaka baswana pamba bazwaka bo pamba te marge basala bona bango na bandaku mais basala ka lupemba ya batu musu baswaka wana parce que neto botamba bona mukili mama bene mutu mtazana étoile na ye ngana ko sele étoile na yo so ne lekyo na mayela makama molimo yo ko yeba te nezo ko utiliser lupemba na yo eza batu musu aboto ba prolonger même vie na bango kaka na banzo tabasi yo azo atambo na yo a déverger yo to asali ba pratique na nzoto na yo abakisi ajinaye abotoli ayo neti jibe bon na ebite ngana frekata jibete papa il faut yeba parce que yo za mosala nzambe mwana na déjà ki da vierge biso ni to kandi botera basi garder virginité na yo eza valeur monde makati atakati na yo tant mutu mo azui yango abiser na yo après pour aza moi sur su jibinda zana na vie même cette cause moi sa viergeté même si par moi ça mi balé tu ali bosso ya vierge au jiba joui il faut quand même appeler valeur maintenant pourquoi à salélien quant à moi à salélien pas bois qui si à fibilila et pas mon importance c'est ça tout comment ah bah c'est ça yo mo bien que ta fille la monétique kaka poso na poso et là on su kuna zate abwa kisi mais papa foute ta poto en moi na ngazole po azole la poto abaki otinde na moi na poto ba botoli moi ne pas maman Jibe maman Agnès abotoli nyani moi na nande kwa Jibe à moi si bango neso bazo betailler tout ça est-ce que ça malam papa maman poto est invité poto est mboka oyo organisé tout ça pour te le qui a on est le côté voilà est-ce que ça nana na ki ko tangelo ba to poto ngane be belé musu ba s'appelle le côté ba so akufa pe famille ba tika na passe via mtezali sacré ko le capoto yo oyebe lo ko mwana ba boto lai c'est ça le problème tolo bango mbala mingi mena bino ba si boyo kakate mato mangbongi virginité moi c'est très important bible le bike mutako de virgin moi na moi si il faut obligé à foutre ma droit par bala yi oui mais bino comment ko pesa nzoto no kaka o vandi na yo bien o mi batela pose la bo molai o zo ka mukosa kende o gerbe mutango azu a bon so pour terme akati riba asundoli yo ce que non moi na gagné
marqué na lupemba ya JB, marqué na beauté na ye, marqué na succès na ye. Eloni mwana mwasi a gagné. O mona komi kolela. O mona komi kolela. Ça fait mal papa. Mais Bible so ba ke mama oyo ko kona ngo kobuka. Oyo tout d'abord akendele ki kobina. Il fallait se limiter na kobina. Vie na eza sacré. Nzambe alingo pesa sumo balo ya ye, atango kokana JBT, mango za la stable. Keneka komi le loyo, babwaki siye, abandi kolega partout, abandi kolela. Obika batumsupe, olebo kele mabazo sekaye. Oa zui. Bandeko, nzambe azali kolo abiloko nyonso. Nakeba JB. Babenga na mutopamba? Mutopamba papa chéri, l'homme qui a mis l'eau dans coco. Comment comme ça, l'homme qui a mis l'eau dans coco. Bon, n'a pas ce qui n'a pas de bisango, l'eau valable n'a passé flamme. L'homme qui a mis l'eau dans coco doit kamata mai. Attends, na coco. Mais ça c'était. Là, je n'ai profité de l'occasion de ça coco ping-pong oloma nyama. Hein, oeza mwana yo. Joyeux anniversaire partout aux Ali. On a mis tout dans bébé. Tout bon de l'eau caraboué. Oloma nyama. L'homme qui a mis l'eau dans la toilette. Voilà, c'est normal. Quand ping-pong, ça m'a pas molé mon fils Gabriel Yamba. L'homme qui a mis l'eau dans la toilette. Ouais, ça normal. Parce que c'est ok toilette. Il faut me mana mai, il faut boire. Ce qui ouais c'est qui cause on dengue les gars pichu na lo bagité bafinaka chasse et boire qui mai. L'homme qui a mis l'eau dans la toilette, voilà coco ping pong. Mais l'homme qui a mis l'eau dans le coco et ça moi na ça se fait parce que mai ba on a coco tem tata mai na coco zanzam. Yo ta mai na coco dengue. Au moins ça souverain premier. Au moins ça souverain premier no caisse na ye. Est-ce que ça Nzambe les souverains Bobenga Nzambe les souverains sacrificateurs yé pas ta souverain. Mais ça souverain bébé na okese na yé. Ça tepe mai na bateau yo, pardon? A tepe mai na coco na mo. Ya sala coco. Mutasala coco za Nzambe. Mais mutasala wenge BCBG et ça jibe piana. So babenge souverain orchestre na yé. Et ça ba comme ba flatterie. Oh, so ni mutasala poso miliki. Oui, ça ba flatterie. Basala bopo na article d'orchestre so ka voyager to e bien kondeke saka na mboka na biso parce que vous êtes OK na rochité take na ka sikoy souverain jibe ozaka même mutu moko sala kombo na kotala bo na nzoto boye to ko peso beaucoup de respect par rapport à kombo na yo pena musalo sala limboka c'est ça mais par rapport ya ba makambo yo ezoleka ozui mwana batu wa bize na ye o sakani na ye do zaka ndenge mona na passer casse do za moninga passer casse kasi bazo ki pe na miniati mona mo bati photo mona passer casse na mona bati pe JBR na mona za mona muke papa passer casse ko tazo mwana ya ba 14 ans ba 14 ans 15 ans mais mwana za na 11 ans c'est plus que passer casse oui mais pour pas interpeller JBT. Il y a un papa, il faut justice na biso, il faut ça là. Mais on a pas de JB na ye. D'ailleurs déjà ya JB moi azo benga maman moi na zo menacer ata bo sali 1000 émissions muto sa JB lo kwate. Donc JB aza intouchable. Ako sala no so lingi na tango ya lingi. Mais pour la mboka note. Mboko to solo ka batonza kata jungle. Toi na kata zamba. Pour muto ayeba na sala komba ko toucher te mais en Amérique Michael Jackson aleka na bar pour la kamera basio so pour la makamo so la bonne sanité Michael Jackson président des États-Unis ancien président abisa na mwana mwasi bafunda ye pas aleka na bar basambisa ye pas dédommager mwana mwasi wana en tout cas na lukomu ya JB koto makaba boye kyo bimate oui mama soki ngai na seli makama ndenge wana na kolinga koteke yebana parce que moi madame parce que pendant 7 ans j'ai pas promis take kaka à cause que car là mon que et comme ba menace on a bimia leki na nini et puis moi na batu na famille ngwa pa JB basoka sonité vraiment ba menacer pourquoi basoka teke so makamo ebimi to bo JB na rana ye et ko ça la fierté na yete
po eza makama bolingo ya jibe na mwana soki ya mwana nchuka bango ba tata mbimba na ba mama bimba ba okota ngo pona nini soki basali mwana ba ndenge wana ba ko sepela vraiment osomona yo to baka on dirait ba tonga basaka ne beta dame te mama il paraît que jibe azola mwana ngo soki ndako ko futela et puis pour apaiser maman bango asomela ke le pas ya solo par moi na kibati kasai to pesa na mwana na mkongo biso to na Congo lo bango na kasai doyo yebi na to no matili mutu mwana comment qui va surveiller jibe ba ya ozoyer ba garde corps ba ke na ye chauffeur a jibe na tata na ya ozoyer akenda na mituka bien do lo mo konti penzati ale ba tala boye na mikanda lo pango boye ale na kombo a jibe sanga eloko mo konti ngolo bani kasi nani nde na terme na bandi balo para mona balo bangelo ka mokonzi bora mokonzi c'est bon voilà c'est là bango ba moi ça comme loko ya mokonzi donc jiba za mokonzi donc moi na azaki loko ne donc intouchable aux monde donc après quelque temps ne ba ko botola le pango wana babotali mwana jiba le pango ba pesa mwana et puis ko se retrouver que non ils allent na combo ya bangoti jiba zo na le pango mais maintenant le monde na za par terre papa. Bon, ngana pesa papa chéri Toli, tant que pasteur, sera koyoka. Jibe, Vandawan. Vandano na nangana. Jibe na rana yo réellement sokoyeba ki nzoto mwana wana. Ndenga bato basoloba. Obotine pe mwana moko mibale. Moko longola ndi baze mibale. Obotine mwana. Okoki pe ko se racheter. Zongisa ina ba droit na ye. Azongisa mwana na ba droit na ye. Soko sombela ka lupango botola zongisela ye. Soko lo baki ko meme na poto. Yango mi pesa ki. Koma mtu na poto pono jibe. Eza lokola longoli kaka mtu na kasavubu. O kumemie na ponga savubu. Memaye. Tinde na poto ke ko débrouiller vina yi. Donc nyonso yo lakaye na se ya bolingo pona ko profiter na virginité na ye na kimona tsuka na ye zongisela ye jibe ozaka même ta valeur omoni ba makambo na soko apra ko kolobango penza te parce que omoni bino boza ba icône ya mboka na misala bino bosala par rapport à ba témoignage oyo bimaka pona bino eza propreté. Et ça, le gars n'a na yebani, n'a pasteur, un jour, ce qui n'a pas bimi pour la combo. Et ça d'unité, ça fait la honte. Na honneur ya combo na yo, na lukumu na yo, na lengi bato bamona ka yo, conseil na zo pesa yo, ngana ko finga yo te, na ko critiquer yo te, na ko condamner yo te, na ko pesa pe rejeter. Parce que ta boyo kana kingana zala kité. Mais ndenge komi boyi pesa mabe zongi sela mwana wana ba droit na ye mikolo koya toyoka ke mwana wana a bénéficier de ba droit na ye parce que virginité na ye soki pe mto zwaki to éviter mais je crois que ta mwana yaki azaki vierge et c'est kenda kobina abinela yo oyo lukaki ozwaki oye pa ningo bénéficier pepe peme na yo asala nini azwa yango po bakambu esila liko na pa botoli mwana kitoko za mama mwana yo histoire ba changer yango te atokele pa itozonge pa koma mama lifato mama mwana donc parmi bato yo pa boteli bana okotango tanga pe mwana na yo tanga pe mama wana donc déjà et yo ça déjà bien te papa oui yana baki avanda na alanda ngai azongisela mwana wana ba droit na ye bazoboya même mwana na misu wana baza bandoki beta ye bakoma menacer ye mo kabike mwana na boti na kibolenge na boti mwana nga na âge 15 ans boboya boti na mwana ngai eza normal te wana eza bondoki mama na beloko moko nzambe azongisa bato mabe basalaka bato bile pe bozobota te na terme mususu bato basala ba mysticisme balobaka loi karma ezalaka oyo makambo mabe baosala yo oyo oki kose venger te nzambe mutu avanzaka na place ya bato
keba mama bamabe mosusu oyo na bato osala bato mabe osala bato mabe moto alelaka lobi okomona bamauvais sort ebandi kolanda yo nasilanga likeba motu te mais soki basali bankete omona kosala makambo ya butu kolela mwana wana ekofuta malamu te me mabe yo na bina jibe l'homme qui a mis l'eau dans coco papa chéri comme so babenga ko soki nanu wana souverain soki na salvatoria soki de la patria soki banani wana tala bakombo osala yango ebele zongisela mwana na droit na ye et puis pekisa bato bakota makambo wana te ndenge bandaki na ye silana na ye je crois que ça prend la valeur na yo moko pour la bato bazokota makambo mwana wana ko beta ko finga maman JB na petite sœur à JB aza mwasi mukolo ezali kaka makambo ezo bisa yo mukolo ezali or mama ya JB nde takopesa mwana etoli oui pesa mwana na badroit na ye JB aza na mbongo aza pauvre te po pesa mwana na badroit na ye écoutez eloko moko te et puis pour honneur na ye mama pasteur écoutez eloko te n'importe ça supposa so eza bakisi so eza kindoki to eza mutema mabe soki na place na ngai nalinga kuteke mwana na tana balabala telemaka alobaka na olinga kote pona lokumu nanga donc ezaka molimo mususu donc na pesi bango toli bati kokota makambo wana JB azokusa mwana wana na badroit na ye pona bato bazokota makambo ngo bato pembeni to sala banalise na ba commentaire mais pona koboma te mais pona kotonga c'est ça eko sala malamu pona mwana mwasi wana nenga bimi akekolela tamsa penser te trop oui amoni ke azako so ba droit na yete azako na mwana muke yango asali sortie médiatique alobi da ba tout ça nini mais je crois que soki amoni kaka ezosimba te l'état zali c'est ça maintenant to vandu wana l'état zali JB aza l'état te aza un individu malgré aza renommé mais l'état zali ake na ba droit de ake na ba na l'état aluka ba pese ba avocat malamu po eza na organisme moko et pesa ba to baza ba dimini et pesa bango ba avocat nebete za soki azado soki na habité ponga za spécialiste na ngote akende ba pese ba avocat akende ko le na miso l'état et ba so na ba droit na ye parce que toki tatomata ye na JB basi ba oti mwana c'est ça azala ba droit on dit on peut pas JB en tant que dans cette cité mais tant que mama ya mwana na ye oui voilà et ko sala bongo malam je crois que tolinga na kopesa ye eza yango wana mais be wana oyo nde kwa salaki agende kobina ba promettre biloko ba flatter bon ko pese pe torte pas c'est mon amuke oui azaki manipuler azaki et puis talara JB oui aye bandi mobala lokumu banini a koke kotamsu résister te mais baninga mususu basa subere wana te po mutu aza mutu mutu ko sepano lelo mama bene lobi abwakisi yo akobengo vrai chéri lelo loba comme kovengo abekomo kobenga yo fo momi mukireza mystique mutu to pesaka confiance peut-être mi pesaka mingi ezaka nzambe. Merci beaucoup Ezanzambe JB ko bossa na été la justice de Dieu yana donc yango mako bossa nango na bossa ko pesa nani mbote nani capitaine abiso Léopard Chassel Mbemba nzambe le pambola yo François Beti wana eza français alikolo mais bato ba ki angote la justice de Dieu yana voilà JB piano ngana interprétant boye justice nzambe e yaka na ba yana obi yana yana za ba bombe bon c'est ça alors sikoyo nzambe a révélé ki ango Chassel Mbemba donc juste nzambe yaka na ba yana voilà JB attention la justice de Dieu vraiment et comme la haute pour et ça la bien vraiment violence faite à la femme de tozoboya toku fadana est kune belé JB piana était que journaliste était que servante de l'Éternel donc c'est la moi na ba droit non des patriotes au chikoloba awa benga ebo solo la benga famille bo solo et le moya mukie o ko si so ko ko bimate mais yo mondo sale bima na mama Agnès était que mama Agnès yo poza mama mo nde kwa JB yo poza moi si aliko na JB boti bana basi hein
vraiment to éviter ndeni rekome na bino biso to salika analyse na biso bato ba rolanda nde ba kokata tina bon compter tout ko s'abonner na Silver TV bon s'abonner massivement partager vidéo liker et rosela biso ma plaisir makasi na pesi mote pona chiter na bana nyonso oya vaye de bereka vraiment poser la motema na pesi mote pa bana nga na boti vraiment bazé belé maman bane belé hein vraiment la peste ba bébé précieuse bazali Belive Makela baleki Bénédicte grâce baza tellement barachi bana bazé belé ba Caleb mon bébé chéri Délice Yambiji azawana vraiment na pesi bino bambote na mama linga bino makasi bozé belé on a tengete oteninga regarder je vous aime tous vraiment balanda Silver TV na comme na souka lelo bo partager émission bo liker pour na ngalo na pasteur vous tout bino ciao na numéro asima ciel ouvert lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likolo balinga bina ye ciel ouvert